tokoki koloba babwakeli mbasu mais kende na ba sebeko po sebeko ba makasi na mangamba lino olisu lino litoi na sebeko babeta ngo dada kende mona bakaya minu o eza na sebeko c'est presque la même chose na pasteur neveu nanga kota mama emo apona lino to fine ezobima boye na kopo 555 etondi elongi pende déformé mutu azolia te aolala te aomela te ekoki ozala carré dentaire pona yo ekoki kozala oui parce que namona bakaya bamino ozomona nga bamino bamino longwa po famille nanga mobimba to belaka carré dentaire lelo soki nazwa moi stop boye parce que nazwa formule naturelle fraîcheur à laine yango nde edanga po bamino ekende sute mais omona bandeko nanga basi na mibali bapartio bamino ezate pour famille mobimba ebela carré dentaire donc ya bishop Chatoumba ekoza la carré dentaire oui ekoza la carré dentaire ezamba sute ya ngai na yebi bakaya bakari dentaire ya moto elonge vimbi na lisu na litoi na kingo evimbi eza carré dentaire akende ko soigner ngo azwa antibiotique na anti-inflammatoire ekokita ce n'est qu'après ce qui ekiti nde balongo lilini mais baza ekende na combien espérons que ndenge Kamere ayo kozwaye en charge boye que malade on ici alors nayebi yo soki eza nango carré dentaire Vital Kamere l'argent c'est pas biloko ezotungisa donc soki eza nango makambo carré dentaire ata soki eza mbasu baswani yango kana ba antibiotique mais yo lobi ke eza mbasu te ozamu na lobi yeboye na lobi ata soki eza mbasu pe baswani yango kana ba antibiotique OK carré dentaire pota wana na batofina po tofina ebima ngana mona tofina na kopo ya 555 etondi neveu na ngana mama yembo soki to se dépêcha kita koka pe kokufa elonge déformé onyo yekuta elongi ne omona penda ke o eza bishop elongi ya neveu na ngana ekabwani on dirait awa eza mutu mususu o peza mutu mais carré dentaire donc ya bishop ya onde po yo koloba ke ya bishop Chatoumba eza carré dentaire ponga na moni bakawana na famille na nga bato carré dentaire ya kovimbisa ya mbanga kokoya mususu omona lino ebimeli awa o lingo comprendre lino ekomi libanda awa ndenge carré dentaire eza jete bomaka parce que eza ba nerf ya misu nerf ya litoi nerf ya zolo ya mutu nyonso esangani yango moni bapesela yango anti-inflammatoire ebele parce que nerf soki etomboki moto olala te oui ebomaka ko musisa nde evimivimi boso ekatani moto akeiti donc asoigne yango et puis asala repentance sincère pasteur soki ozolandanga sala repentance sincère nasalaki yango te ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu kozanga koyeba ememaki ngana bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu Zambe na ngai sunganga mwana na yo Zambe na bomo yokela ngai mawa nasengi yo pardon ye
et sœurs dans le Seigneur. Elobana Kinshasa, la capitale, yoka bien, prophète Chimimbaya alobi, toko pambolama, na nzela ya liloba, neko telema, boya bebo, ko participer na grande croisade d'évangélisation, Ekulusu 2024, thème, nguya ya makila na Yesu. Eko Salema, na Katia Stade Vélodrome de Kitambo, du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2024, de 11h à 19h. Toma Nzambe, Motindami, Kitalatala ya Bana Congo, prophète Jimimbaya, Mokolo Yango, Akotelema, Akoteya, Akosakola. N'est pas mort d'une mort naturelle. Je vois des gens avec des motos, avec des armes. Ton père a été tué par des gens. Pe loboko na Nzambe ekobikisa ekopambola ebele ya bato papa pe mama mema famille na yo mobimba elenge mosi pe mobali kobuka na te. Vois courage yaka na grande croisade d'évangélisation Ekulusu 2024 nguya ya makila na Yesu mwana mama yoko misala ebeba mombongo e matakate blocage osilisa kelasi kasi mosala ezalite mosi kitoko libala ezalite balien satanique ya famille epai voyage ezosimba te na bala na botaka te babwakela yo maladi bokono solution ezomaka te ndeko yaka solution ezana nzela ya Ekulusu du vendredi 17 au dimanche 19 mai na stade Vélodrome de Kitambo de 15h à 19h au bandé na croisade d'évangélisation Ekulusu 2024 animation ekozala ya somo tokoyemba tokobinela nkolo Nzambe elongo na frère Michel Bakenda Moïse Matutape frère Manassé Simba femme Tama akozala ekozala somo ndeko nzela ya Ekulusu ya ngondelo biko. Shalom, shalom, shalom. Un grand merci na binonyon stubozo na biso de partout. Merci na pasteur Efes Amisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema bivens de homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston maman Mami Mbunga depuis la Suisse ndama lola mona pe amona. Excusez, maman Cécile Chika motema papa lui Mayala na Ottawa. Ma petite sœur Sarah Yoka depuis Canada motema papa Cédric pe na la servante de l'Éternel maman Sansi Kimbango de l'église Sycomore TV. Voilà, merci na binonyon stubozo la nabiso, merci bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana oto ya koloba ke nzama boto paye de ce soir tozana nani tozalina mama Katia to beta masolo concernant état ya pasteur Bishop Chatumba o ke boyebi très bien sangwe panzani Bishop akufi obo na boye kana ye kominde ngenini caméra sundolier caméra yo kozwaye kana ye komi grave akufi ou comment pour découvrir en émission il y a le long na message mama Katia memeli biso zala connecté to beta ba masolo ya minye bele koleka elongo na mama Katia. Shalom maman. Shalom papa Alvin. Ça va maman? Oui, Dieu fait grâce et tout va bien. Merci beaucoup maman Katia. Liloba naba oyayo ba monyo so velo. En tout cas, na bande nyonso ba moninga lisusu lelo mama Katia azali encore et toujours nabino ensemble. Toza toujours na commune ya Ngaliema na quartier Kisuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Deuxième bureau na biso toza bongo na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9. Toza koyamba tout le jour. Consultation na biso ezali bongo na 15 000 francs congolais pour na bandeko ya Kinshasa, pe $10 pour na bandeko nyonso baza en province, pe à l'étranger au bakoki koya sur place te consultation to salaka na téléphone. Donc bon s'abonner massivement na chaîne na biso ya Nation Puissante Télévision et puis numéro de contact na biso ezali bongo plus 243 82 20 012 à la fin. Merci beaucoup maman Katia. Lisolo ezali moko mère Katia réaction na yo par rapport ya état ya pasteur Bishop Chatumba oke ayaka kin en bonne santé état komeli nango entre la mort et la vie. Ouais. Situation ezo s'aggraver au cours de bani maman Katia.
Avant na commenter la situation, je crois que tout le temps à moi verset na Joël chapitre 2 verset 19. Et le Bible, ton iniquité te châtie et tes rébellions te reprennent, et connais et vois que ce n'est une chose mauvaise et amère que tu aies abandonné l'Éternel ton Dieu, et que ma crainte ne soit pas en toi, dit le Seigneur des armées. Bible c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Tant que nazolo banatini abandon, nazolo bapo naïebaki bishop comme étant pasteur. Naïebi pasteur na poto, azalaka na église. Et puis à un moment donné, namoni pasteur a commencé la émission na ba dire naïe. Langage et comment qui déplacé déplacé dans le sens nini à un moment le baki que te biso ba pasteur toza sérieux te 1% de baza vrai baza bien biso tozola la basi ya mabala tozola la basi musu na ba cher to bebisa ba vie ya ba tebele côté on a ko dénoncer c'est pas mauvais à sala qui dénonciation ya makambo basala kana kuku. Ça j'encourage. Mais tant que koko malsou na bémission moko azoloba comment kolala moi si pour se penser il faut simba wapi d'ailleurs ngande na pasteur boy soki moi si aye a mekinga na oniata mbuma na landa ekoloba bon. J'étais vraiment choqué comment na ke muto abandi na nzambe. Mettez la place à Ekosuka. Bible zoloba vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La première verset baobi nabiso ton iniquité te châtie. Ta rébellion te reprenne. Pasteur ponanga ezali châtiment ya nzambe. Parce que nous n'avons pas de langage. Bible nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Parce que tant que servir Nzambe, langage n'a pas de bonzambe na kati. Tant que yo bima na bonzambe, otiki ba brebi yo zalaki censé o encadrer ba panza na mutu kende na ndenge na ye. Est-ce que au solo la ki na Nzambe ko yebisa ke nga na tiki na kei na nga ko sala politique tonga na tiki na komi na nga influenceur to youtubeur a solo la na Nzambe point d'interrogation. Mais comment na état na ko koma boy Nzambe peut avertir ça qui est parce que Bible zoloba Nzambe a ça que loko moko te sans pour autant a révélé ba plan na na ba serviteur pe na ba prophète. Nzambe a averti ça qui est peut-être à capter qui langage et Nzambete. Parce que diable obiso te combattra quand nous sommes dans le Seigneur. Balo baranine. Eza ba esprit errant. Bazo telengana. Baza nesika okenete. Mais une fois ba moni otikali vide, ba royat. Wana nzoto no elongo temple du Saint-Esprit et comme temple ya ba démon. O comme sala makambo selon la chair parce que diable a contrôlé la chair. Yo commence à marcher selon la chair. Tant que vous marchez selon la chair, tu n'es plus agréable à Dieu. Donc, la sentence ya musala na yo. Sentence ya quand oyo ponaki. Bible le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Awa comme une destruction. Babotoliena no mwinda oya zalaki nango. Bâtir un sommeil spirituel. Parce que quand tu n'es pas avec Dieu, quand Isaac a mis balé, on continue un sommeil spirituel. Et dans sommeil spirituel, ne place le diable à cause de l'autorité Nicolas Moutou. Alors, on a la présence de Nzambe, à isoler, à saluer Makambo, il faut ça. Tokoki ko ba boa ke liembaso, mais kende na ba sebeko. Pour sebeko ba makasi na mamba lino olisu lino litoi na sebeko ba beta ngo dada que nomo na bakaya minu o eza na sebeko c'est presque la même chose na pasteur neve na nga kota mama emo apona lino to fine zo bima boye na kopo 555 tondi elongi pende déformé mutu azolia te aolala te aomela te.
Et que vous avez carré dentaire. Ah, pour nayo et cocu kozala. Oui, parce que na mona bakaya ba minu. Ozomona nga ba minu. Ba minu longwa pour famille nga mobimba to bela ka carré dentaire. Les leçons qui na zwa moi stop boy parce que na zwa formule naturelle fraîcheur à laine yangonde et danga pour ba minu kende soute mais au mona bande konanga basi na mibal ba partio ba minu ezate. Pour famille mobimba et bela carré dentaire. Donc il y a Bishop Chatoum et cause à la carré dentaire. Oui, et quoi à carré dentaire. Et zamba souté ya. Ngai na yebi bakaya bakari dentaire ya mutu longue vimbi na lisu na litoi na kingwe vimbi. Mais ça carré dentaire. Akende ko soigner ngo azwa antibiotique na anti-inflammatoire et ko kita ce n'est qu'après ce qui kitinde balongo liline mais bazala balobi ki famille biolobi ki bazala ki na hôpital après ba ko bimisa bango lisusu. Bon, quand ça en hôpital, c'est bien, mais ouais, bien, hôpital n'a pas prise en charge, ils ont raté. Ah, ouais, ça, au hôpital, moyennant quelque chose. Au hôpital, ça, ils ont un bon hôtel, c'est connu de tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bon? Beaucoup soigné. Bon, hôpital, au Canada, il y a un bon, il a créé une ordonnance, il a qui sont au salle, il a été commis. Bon, il y a un bon, il y a un bon, il y a un bon, hôpital, et puis, il y a combien? Espérons que Ndenge Kamere ayo kozwaye en charge que malade on ici alors. Nayebi yo soki eza nango carré dentaire Vital Kamere l'argent c'est pas biloko ezotungisa donc soki eza nango makamba carré dentaire ata soki eza mbasu baswani yango kana ba antibiotique mais yo lobi ke eza mbasu te ozamu na lobi yeboye na lobi ata soki eza mbasu pe baswani yango kana ba antibiotique. OK carré dentaire po tawana na ba tofina po tofina ebima ngana mona tofina na kopo ya 555 etondi neveu na ngana mama yembo soki to se dépêcha kita koka pe kokufa. Et déformé au nyos écoute l'ongine au monde n'a pas que au eza bishop et l'ongia neve na ngana et kabwani on dirait ah eza mutu mususu au pesa mutu mais carré dentaire donc il y a bishop il y a un peu yo ko ba ya bishop Chatumba eza carré dentaire ponga na moni bakawana na famille na nga bato carré dentaire ya ko vimbisa ya mbanga kokula mususu omona lino bimeli awa o ngo comprendre lino komi libanda awa ndenge carré dentaire eza jeté bomaka parce que eza ba nerf ya misu nerf ya litoi nerf ya zolo ya mutu nyonso esangani yango moni ba pesela yango ba anti-inflammatoire ebele parce que nerf soki etomboki moto la terre oui et bomaka ko o musisa nde vimi boso ekatani moto akeit donc à soigner yango et puis à ça la repentance sincère pasteur soko zolandanga ça la repentance sincère au moni batu bakoki obwaka yo yesu abwakaka mutu te mais yesu soki abwaki yo batu baosalela eloko te soutien oyo kozwa epai ya Vital Kamere c'est bien mais soutien oyo Jésus Christ akoki koapporte na yo ya Vital Kamere kotelema te zongela nzambe Bible c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Donc ils ont nzambe na repentance. Il est là pour nous. Yesu aya pour na bato masumu, aya pour na bato ba faiblesse. Peu importe autant de fois kokwe ya soko zongi aoyamba yo. Zongela nzambe. Pour nanzela wana kufa ezali. So zongeli nzambe, il est le garant. Garantie na assurance na yo c'est Jésus-Christ. O ngana koki koyebisa o yango. OK, Mama Kati par là yozo lo ba ke bishop azongela nzambe et koki kozala fimbu ya nzambe nde et beti bishop Chatumba après avoir abandonné côté kanzela ya nzambe kozongela mokili. Ezali fimbu ya nzambe. Oui. Nzamba frappera d'une manière ou d'une autre. Nzamba koki frapper on a maladie. Nzamba a permettra diable a frappé Job na maladie, Dieu est souverain, il est capable de tout. Nzambe a situation illimitée.
Alors pourquoi il y a Bishop Chatumba, il y a Job à l'Obaï qui est à volonté, mais il y a Bishop Chatumba qui est à volonté, pourquoi Zob me semble que non, nous avons frappé. Oh, Nanzambe, tu as na volonté permissible, ezali. Volonté divine pe ezali. Nzambe asala na bandenge na ye ko lala pe la mukite, abomi po kanda na esengi okufa. So kanda na pe sengi nyoko manano après sima ozwa conscience ozonga. Et salam. Donc il y a Bishop Chatumba, si je vous comprends très bien, et d'ailleurs par rapport à la place à Zalaki, na place à Komi, Nzamba obenga ye na repentance. Donc Nzamba obenga ye na, mais oui. Parce que bateau yo zaki ko encadrer. O tie bangwa. Est-ce que vous avez un sort ya milimo na bango? Mais mokili ba beta ki Chatumba maboko ba bango se pena ba émission na ndé ba bango dénoncer. Ko dénoncer ça ma bête. Ba cave ya banini bilo nyonso wana tout. Ko dénoncer ça ma bête. Mais ya memela ki on a lenge moko boyo, c'est ça a dérapé. Na dénonciation na a participer ba biloko mususu. Oui, ba pasteur ebele bazana minute na kanae. Babeli nous peut-être physiquement mais ba malade spirituellement. Tant ebimanjoto parce que tout commence par le spirituel. Tant ebimanjoto to monde. Ba pasteur ebele o bazako se méconduire lokola pasteur Bishop Nenga Salaki base ebele. Ebele ba renommé pe to yebi bango to mona bango pe to yebi sa bango pe leki bango yoza danger mokili betelo maboko. Oui, mais est-ce que l'eau les obetelo maboko? Et là, vous avez importé, là. Nous sommes sala pour hériter le royaume des cieux. Si on a nous sommes sali sous kalango qu'elle fait. Eh, bon ça va na moto hein. Qui chaque fois que nous pépezate, nous pépetika na kwado. Doko kate. Bon ya moto li fait. Et ça moto kapela na tete kendo li ataba. Moto li fait lo ozo zika siko mais ozo kufate. Tala non ebela chaleur bat pas kufia bazana chaleur mu pepezate batu babi mu pepetika na kwado mais boye mu pepezate alisko ya life to bunda de manière pour la zolo ba courir de manière à remporter les prix parce que so obundi après na Simon Katani ozo étoile ni ozo médaille ni to kotisa nzambe banyongo de gagner les gens pour Christ. Parce que biloko wana Bible zoloba un bienfait n'est jamais oublié. Okoki okoya mais offrande moko bo salaka e gangi et telemi na faveur na yo ozongi na nzela. Mais maman Kati, on est ezake au comme ti côté loba ya nzambe. Na pesa net ke ba deni les oya penguina Bible na maboko. Ba Bishop Chatumba heba Bible. Mba moko pengui okomi ko sala makanet ke o sepesa mokili ba émission mo bazo betelo maboko ba deniles ba Bishop Chatumba bazo sepela na ozo te abuzoba ozo tamula na vie ya masum ozo encourager bandeko ozo bungisa ba âme na bango ozaki na nzambe okomi tina niveau wana na comprendre te za nini o juste nga pona nga na lobaka eza mélange mélange obandaki na ona nzambe pur nzambe bio mais le roi mokili o eza dirigé par les diables neti biso boye nga neti nga na yokana nga soni te na tambola na moto des fois na tambola makolo parce que eza moment oyo na oleka nango mais na convier jeep na hôtel le roi papa vi na jeep ape menga pe il faut na convier te za tananga te mbongo yo sala geza mbongo nga na sala te bozwi na o eza yanga te contente-toi Bible zoba si tu n'as pas ce que tu aimes aime ce que tu as. Il faut se contenter na oza nango na lingara jeep na lobi te ke so ba pesinga jeep na oboya na linga kango mais naza na possibilité ya somba jeep te alors je me contente na moto je me contente na 207 je me contente na esprit de vie pour biso nyonso tokomaka na destination yo soko demarawa ok magasin nga peso na zuki tambo magasin tokutana na magasin l'essentiel to commander na destination siko batu ba olinga étape wana te
étape ya brisement to étape ya désert moto alingi yango te habité nga quand même na vrai chéri nga batu batanga na internet titina bapoto beno luka jo moko boye asombela nga jeep asombela me bozu ya joana euti na wapi so aza na sirène des eaux so aza tati wata apesi mbongo na tu penses que mbongo wana ekomema dans les biens oningo ke olakisa ti na komi na jeep il faut na kende na boîte il faut na ke tindoka na banzela ya mabe parce que il faut glorifier diable et glorifier nzambe te po mbongo ya mabe. Or biloko na biso ya mike oyo soki e glorifier nzambe na za moi kechi nanga na okeka église na okende wapi na okeka na sombi bakisi est-ce que nous idée ok boîte nous idée ok bar na gare wana ba mona mutuka na non parce que na yango na bonzambe eloko ya diable soko yango esali soka buzoba ata yebisi osiko otema yeba ke suka na ngo otindoka na buzoba. Et si je vous comprends très bien maman au numéro ba ke ba sikso ba bishop ba sala ba bandaka na nzambe ba bandaka na nzambe mais ba ekotengama pour le bien matériel mais il y a Denis les abandaka na nzambe te yé vraiment na côté doute Denis les abandaka vraiment na kindoki ya on est ko suka pena misala mabene donc peut-être abandaka ya kindoki. Botu na signification nzonde za nini abin nzonde za lisakolite na kisaka ta et puis que je on a betanga prophétie na neni njoni na 2000 combien de sous on a 2 ans nazana na bon marché na famille na biso nazana on étudiant maman Catherine je crois bien que nazana on a ba premier graduat na Izipa ba premier graduat na benga vieux bo betanga lisako ya beta libanda oh prophète na posa nzamba lobini y aura des niles papa na zo mono bana na 3 o bazawana na mwasi no o bozana nzamba amatisa bino likolo makasi batela famille na yo bona bonga meti po yo azamango ko allez-y ozaki omona te na bota te na bala te na simple étudiant. Allez-y comprendre série wana Denis les sabata déjà dans prophétie dans l'avenir. Dans l'avenir comment maman ko prophétie le barato présent futur n'a passé. Il y a le bagui présent. Denis les donc zongila nzela adavie mo na lingaye makasi. Une fois comme il a un peu message moi ya ba menace abi ata nyonso bozo sala wana sala loko morote petit na tika ka Denis les bien sûr mais mukolo suka vie de niles nzama lola retourna OK non to tinaki alivine ate yao mais o changera na ote de niles niveau komeli apenu na bible na maboko na limite ki abungula motema na ba pasteur bazo yamba na ba église na possession des aventuriers les oiseaux de même plumage boule que mutineti de niles ayepe na église ba pasteur on a yep tozana ba on peut ba ami ba kana ba photo ba bengise pe na église aye koteya allez-y comprendre niveau ba donc les oiseaux de même plumage quoi donc les aveugles qui conduisent les aveugles ba quoi ba on tout na libulu Denis les sabongo la motema oui quand il y a bishop Chatumba ndenge mo pe na Denis les Chatumba kangara internet makasi makasi la fond na ba émission ce qui oyambie na émission etalami ngakuna ya mai na émission vieux mona de la effort play akumbisa non vieux ada bon mais lelo talasko ici kazali on rit ensemble mais on plaît seul azaye moko wapi ba o baba ngo betele maboko ndenge mona de niles les malheurs des autres doivent nous amener à réfléchir sur c'est ça cause la te yoko makaka na likambo wana po o réagir et avertir biso et ça lokola conseil na senga nzambe penda attention na perdre nyonso mais na garder bonzambe pour modèle na se retrouver na bonzambe ba vie passée n'a na se retrouver boité aux hommes on est le côté mais tu as la paix intérieure aux hommes on a ba problème té aux hommes on est le quoi gravité mais tu te sens bien épanoui na préféré yango ya nzamba sunganga pe bonzambe wana nazala nango kaka po na omona te na otika ngo pona kezwa nini et puis nini yango ya combien de temps yango zomona obimi na députation te gouvernement bandi ko bima ba négociation za ko salama mais
ozomona ndenge okotela te, ça veut pas dire que les relations n'y sont pas. Les relations ezali, mais les conditions ne concordent pas à la parole de Dieu. Lesquelles? Eh, opération canapé zakuna. Canapé de qui se sont Maman langage non. Quand c'est notre langage codé pour OK, opération Nzoto, promotion Nzoto. Ah bon? C'est la promotion Nzoto te au signé au komana église Kingali. Au komana secte Kingali. Kapona jeep na garde mibale. To pona lupangu na soma na Gombe. Et bon c'est na somi lupangu na Gombe na quel fait? Na bénéficier nani? Eh na préféré qui souka pécheur. Na préféré qui souka pécheur. Ya kimia on a vu que na garder moto. Opération canapé moto yazolo ba coucher na wana. Oyebi état d'esprit na yo. Oyebi eloko nini yani yazo. Po ba tumusu ba kanisa otenga na to couchate to ça na rapport sexuel. Et bon de moi qui par rapport à qui par préservatif. Pour partager mes lignes, ça n'a rien à voir avec le préservatif. Na préféré te aïe bang étoile atik bango ba yibaka ya pamba ta juste hipopake atik elio te na préféré te c'est na bima nulle part mais na bima liste lola na préféré. Amen. Et bien ba raisonnable te hein. Na raisonnable. Et bien ba d'après. Aïe biso za mo sikitoko. Yo kokyo zalaza bote yo kokyo mwana makolo tenga kutuna okamwa yo. Yo il faut zala na joana tala yenda opesa makam. Ya qui Jésus Christ na opesa makam. C'est ça. Atina na fanda mbadi. Donc c'est ça quand nzama lola asunga biso asunga bande onion sto bazolanda biso. De partout asunga Deniles asunga Bishop Chatumba bien sûr asunga pe ba pasteur nyonso bazotambola boye o peut-être ba yebanité lokola Bishop Chatumba loko ba yebanité lokola prophète Deniles asunga bino na marche bobongisa ezala ba chantre ezala ba pasteur ezala ba tout normal pe ba otambola mabe. Il est temps on a otala ki publication on a sala ki temple à Jérusalem est comme construite. Basali déjà plein. Calendrier prophétique est selon Israël. Israël il y a un moment temple après tozanani, tozan enlèvement. Bino boone la kaba jeep. Bino boone la kaba poste. Et bon bokonza likolo. Bosana ngondeni. Tout se repentir, biso nyonso, tout se repentir. Tozongisa Yesu na mitema. Bible zoloba votre corps est le temple du Saint-Esprit. Yo tianani na temple du Saint-Esprit. Olongola Saint-Esprit tianani. Zongisa Jésus-Christ, il est temps. Il est notre Seigneur et Sauveur. Ba bes nyonso tu bozo sala tala Chatumba lelo esikazali. Azawa pe. Ba bes nyonso tu asali tala siko finalité. Bokomo sengele mbongo ya osengele. Bokomi mutu asoni. Azoko suko chambanga te. Ya Deniles avant que komela ozongela nzela nzambe. Ba bes eza nango bien. Ko ça succès eza nango bien. Mais Bible zoloba réjouissons-nous mais dans le Seigneur. Oui. Pourquoi ça succès mais nakati ankolo? Parce que lolo ba Deniles ba préférer na bango ko ça succès na masumu na ofingisa comme ya nzambe ya kosaba n'importe quoi. Et le monde a faux pasteur mususu ya ba Paris au bazawana. OK bazana ba église ya muke soki ke muninga za na église ya munene bandimi bele bokumo otemela mais boluka pe lo nyanza bozana vie ya ekobo vie ya masanga vie ya sa ba oya ndenge nini ba camarade ya ba Deniles Bible zo baneni. Ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est ça. Parce que bino bozo nzambe ba pasteur ba verset mo ba bazala na ngote. On dirait ba sala na ngote. Ba kata ba papier wana. Bible zo bani na Michée 7:9. Je supporterai Nakaya Chatumba. Je supporterai la colère de l'Éternel Dieu. Puisque j'ai péché contre lui. Je supporterai la colère de l'Éternel Dieu, puisque j'ai péché contre lui. Na état Bishop Chatumba commis. Il faut pas supporter colère parce que Asumukaki. Asumuki et puis Asumuki si peuple en Nzambe. Donc là on a minute mawa Nzambe zalaka di kolona.
confusion totale. Que servirait un homme de tout gagner sur la terre et de perdre son âme? Bandé mon a gagné no ba base nyon surtout na suko bungisi bon moino baba na nzambe le lo basu mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le lo tala suka na bango na Galate zo banin, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Denis l'essayé comment les passer na Tony Sabastad na Salabo, mais les présents n'ont déjà compté. Dans les temps où il y a Denis les lots, église nous a compté combien de membres? Bandimika na église ezara bande wa moi sine ici. Bazan ceux qui ici au moment où ceux qui ont voté à l'ex bandimité. Moi-même j'étais là dans 7 personnes. Mi balé namde kwa moi si 4 wana ba pi petit ici. Bo ba chantre na oka ba chantre ba bien. Kasi ta ba wana ba dimé ba fidèle. Que chantre za de chantre za parmi fidèle. Ata parmi fidèle. Ba on est ba yema ba on est ba yo karaye. Oh, mais que na mateto monas. Denis le niveau za ino, ta niveau komi. Ba vieux Sonic a futa ba nani ba coutunon ba sela me boyete kene église a Sonic kene église a coutunon Fernand au comment que bandimi bazalo senti que non ba vieux malgré ba bouzo bébé ba sela nzambe so ba kangama kinelo kwanza mais ce que ya Denis le César a bouzo baté azui moto ba paya on dira me marakis na église mais au bois ka okakati ya nzambe lokola océan finalité pays na sama ye misokune kubwa ko libanda omoni série Denis le sazo régner na génération na bana luka verset mo ya Bible bazala 4 Timothée Kesi prophète Jérémie Mayemba wana lisa ko dirata oya kufa jour aliwane ba Albert ka 15 ba Bizakina ba na biso kuna na komina Kini commune à Kinshasa mais azara na chapa na Prince Kasavu jour aliwana et Mama Kati ni parce que les gens qui sont que Denis les ça un événement à Brazzaville ayeba que camarade ne puis camarade à Denis les à l'écart na lisakol a bien Jérémie Mayemba qui est Brazzaville ba qui obim sambon a été Jérémie Mayemba sakol avec précision mais ceux qui viennent wana zo prophétiser pour nos pères wana Massacre avec précision, je vais tatouer à hôtel le matin. Badero grâce, moi, na bibosa Jérémie Mayem. Mais, babetanga di sakol. Papa, mère, na tika téléphone, na sandal et tika là. Bon, on peut faire ça, maman. Au télémika, on a zoomé, on a comme il a béa. Na télé, nani aza béa. Na télémi, film au peu, boya télémi. En fait, beyo nazomona azotanga na ina nazomona que TV on ira présenter ba émission to ba émission sika c'est on a Tropicana na ba 2005 je crois pour le monde que magam na lo beza ya son appelle ce numéro de téléphone 81 46 0330 na gangi bon oh nzama selo makamu minene faut sceller mais téléphone etikali sandal etikali siko jour asuka to ko yoka ke type en simagine bakisi amina ba Albert 15 ba na matin na ba prier ba chef coutumier ba bimi oh non bino bo prier biso pe to ko zwa bilo na biso to pesa ki nini un prophète chef coutumier ba kotina ndo ba kati yeso ki ba soki ba ni ba zu yon puis camarade ya Denis les makanalo ba Denis les saye bien les oiseaux de même plumage. Nous n'avons ce que nous avons c'est que Denis l'espère si ma bakiste. Parce que dis qui tu es. Tout à fait. Ma ben a bango yebani. Ya ba Timothée Kesi asukandeni. Thomas Silas prophète Aboga lisakoli plus parole. Asukandeni. Voilà. Denis les zongela nzela nzam avant que il est grand temps. Trop tard. Oui, il est grand temps. Te nanina lo bakaka par rapport à ba comportement ya basal nanzam. Bazo sala ba buka kala makambo nzambe te même dans leur couple même dans leur couple les mamans pasteurs se plaignent oyo ba bombani en coulisses ba okoka koloba te parce que bazo battre la œuvre oyo ba batami en coulisses ba koma na ba AVC ba koma na ba tension pona makambo ba pasteur bazo sala et belé baza ba maman tinale sazo souffrir makasi na libala wana belé bazo souffrir famille à maman tinale izaki il est temps lelo toza ko incriminer sœur Peniel aza victime
Peniel aza victime ya makambo. Tobeta liso non maman Kati toi aussi c'est ya Denis il y a Timothée qui c'est bima ba Jérémie mayema c'est wa Denis satika la côté prison bona bo langage nza nzongela nza mazoli le lorsque talande nzamba bimi c'est que azalara ya yete bon ya baninge yebana kala ya Denis c'est yo ko yebana mikolo voilà loka Bible zo banina 1 Timothée Bible zo 1 Timothée 5:24 les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge tandis que chez les autres ils ne se découvrent que dans la suite. Donc ma belle ya ba mission maman Kati et après combien de temps mais Bible peut yango ezoloba ton péché te suivra et t'atteindra. Donc à tout ça qui yango wapi ekolanda yo ekoma bilo na ba musu yango ekomi kokoma. Merci beaucoup maman Kati, merci na bino tout bazola na biso boyeba que le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort. Comme ils ont chouchou en mettre que ça ma baignon tout rien non. Les conséquences sont réelles. Ouais. Les péchés qui a détruit les autres te détruira aussi. C'est pour bientôt. Denis au moka ya Chatumba, il y a eu la grave soko bongoli motemate. L'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Le loyo koyebana maman. Donc comme on a souka ya émission na biso encore le bani na ba makamnyon surtout o ekezo de kana église corps de Christ na ba pasteur o ke babanaki na nzambe babungi nzela nzambe na ba musicien o ke nzamba to moli bango bazu gloire le lo babwa kisi nzambe nzamba comment ko regretter ezali bato nzamba bengaki c'est vrai nzamba bengaki bango mais il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Nzambe abengi yo oui pour accomplir tâche moko songolo yo pe attend que mutu il faut à la attitude ya mutu nzamba bengi to mona ba tout ce ba pesi ba poste ya minene ba pesa kae ndaku ba pesi mutuka ba pesi ba garde pour na être conformé na titre o akomi nango de la même manière que Dieu fait yo moko mi pesa ba restriction a ndova na coin par rapport à posto na ko vendre sur na cointé nando lia na malewa par rapport à posto na koki souté baza ba pasteur ba luka délivrance té ozana likabo nzambe me luki délivrance té na sens ni nazo pesa ka ya Moïse abimi na famille ya Lévi famille oyo ba lakela mabe na colère nzambe abengaki Moïse nzambe asali makambo minene na Moïse oyo asali na basali mususu te moyebi eloko nini détruisa Moïse pour akota terre promise te colère parce que nzambe alobi beta mbala moko Moïse abeti 2 fois na kanda nzambe alobi pour m'avoir désobéi atalisi yo penza kana mais okoti te akoti yango te pona nini colère est rattrapée. Ya baki aza mosali na nzambe akoki ko vivre na pression ya batuté Bible zoba vaut mieux obéir à Dieu que aux hommes. Yé na pression bana Israël Moïse toliete maïezate tozokokate alobi nzambe bato pesa kingatala baliete bazana posa mai nzambe alobi bato na beta na libanga une fois Moïse na kanda na boluka mai ya bozela bozwango pam likolo ya kanda Moïse a kota terre promise parce que a lukela yango délivrance te mais délivrance est koya na moment de Jésus-Christ le moment de la grâce nzamba bengi bino po azana makabo o atiekati na bino azana mission o apesi bino mais prenez le temps de chercher la délivrance eza babiloko yozo mona eza en répétition na libota na yo o to benga ka ba lien familiaux oyebi ke na libota nanga tozala bandumba to botaka na basi 4 5 6 yo bana déjà ko senga nzambe na mission pesinga kangolanga na impudicité kangolanga éloigner na lien famille kata basinga nyonso o ya libota koki ko réclamenga oyebi na libota na oboza miyibi noko na somba lupango na moyibi tata na yo abala mama na yo na mbongo moyibi ndeko na ope ayiba yo déjà banda ko kata
na kati lien nazo renoncer na moyibi nazo renoncer ozo renoncer dans le nom de Jésus makila ya Yesu sukola elongola makila ya moyibi ezakati nao ndeko sala ke mission no okomango na suka mais bino bozo appel mais boluka délivrance te nzamba benga bino mais azana besoin boza na communion intense ozo appel mais yo na bosolo la nini communication na bino ba ordre na ye apesa ko na moyen nini yango boke oluka ba moto ba paya nzamba pesi olikabo mais prends le temps de prier, prends le temps de louer Dieu, prends le temps de chanter, prends le temps de lire la Bible. Tout ça vous le faites pas. Yango bozo mona puissance ya comme Jésus Christ était. Yango boke ko somba babisa koli. Yango bozo ke ne ko sa n'importe quoi. Pour diable azo peso eloko na ye, a pesa pe ba condition na ye. Bilo musu basala kana c'est pas bango. C'est le son des instructions au bazozwa na biloko ba paya au ba okotisa. Ayebi si il faut ça la rappeler boy. Et à mon pays il faut la taraboy. Et à mon pays il faut zongi saraboy. Azana choix te. Ozane loko na il va te commander. La main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est normal. Donc le loko ezali kozonga na Jésus-Christ. Azali zibao e kaukakate. Nyonso koya azali. Nyonso ko beta azali. Bozonga na repentance, bozonga na intimité. Maramo nyonso e koma pete. Merci beaucoup, Maman Cathy. Tout ce qui est rapidement dans les solos, il y a peigné, hein? Oui. Au lobby qui a des victimes. Au méga un peu pour expliquer, parce que tu as la caméra. Bon, na koki ko pesa na verset moko. To otanga na Ecclésiaste chapitre 4 verset 12. Bible et le Bible. N'ayons donc pas peur d'inviter Dieu à nous aider à surmonter les crises des couples. Il nous montre dans sa parole comment renouer une relation de couple solide. Awa nazolo banandeko Peniel, pasteur Mike. Ndeko Peniel abali na a fleur d'âge. Abali na bomwana nyonso. Bon, na mwana ya 18 ans kobala na ebité na ndenge ya poto na États-Unis so ibalakisa ki makambo nyonso biso awa na loba na compte na biso bangala biso balakisa biso déjà na bomwana ndenge ya kolamba nga lamba fufu na 8 ans na lamba loso na 9 ans na ba ajwana na bandi kolamba lamba na komba ndaku na sukola bilamba combien même ezotela bien te mais na yebi ke banika kelamba na yebi ke banika kaleson na se basala boy na yebi ke moi si asotaka pamba te moi si na règle azalaka na babiloko wana biso pa bangala eza tabute baloba rango et pas na biso bangala baloba moi si soko bandi ba règle ke ba relation sexuelle orozelango zemi maya mibali biso ku baloba moi mobali atambola na zemi na poche soko meki arotikela o yango bon na ebite ye na 18 ans na ndenge akolela na poto soki bazwa kita ya koyebisa ye ba makambo apo bino baluba bozaka na batabu mingi biso pa biso bangala sexualité za tabute bayebisa biso. Alors, balakisa biso na ndenge ya kozala na mobali na mbetu sans pour autant ba biso ke ozo salo yango ndo bando sala kuna. Et ça ko ya concours ba obinisa bino te bosala ngo ya olala bosala ngo ya hotelema bosala ngo ya ngunzama pona biso ezali concours o osala bien ba pesier cadeau o osala o ezaki formation mobimba tango siko okoli o miluku to ndo sala na ezanga nde pona boye ba fungola oteme ba kotsa de eloko siko Peniel abali na bomwana nyonso omoni bolingwa poto ezara mobali ton pied mon pied ton jambe mon jambe bokebo etozongi boleki bo etozongi mai kalambai abali mwana ana na bomwana bolingo bango basalela ekuna na États-Unis eza bolingo ye ayelaki ye nango na Kinshasa te ana Kinshasa eza mobali abimi yo zeli tango ya aye au servi au saliboy awa mwasi atuna explication te batie wana epai na biso ya mibali balinga ngo te verbe wana etie ou phrase wana mibali na biso balinga ngo te o kuna na poto bazana na ba GPS bazana na ba localisation bazana na ba nini azana droit landa au place oza soka moni clarté boyena bo siko bolingo ya memela ki ekuna na o eko memela ekomi mususu ba petit quartier na kati ba sia kingani na kati ba mère kingani na kati mwana ana vivre traumatisme
azana ye mwana ya pasteur mais ye moko azalaki na rencontre na Jésus-Christ te bozo pengola ye mwana pasteur mobimba mwana pasteur aza pasteur te. Le salut est individuel. Alliance ezaki ya pasteur ezaki ya Peniel te. Peniel a bandi expérience na ye mbala moko na ndako libala abali vierge aye ko sala makambo nyonso na ndako libala. Mais peut-être entendement na ye na libala na oya moni c'est deux choses différentes. Azaki ndo na besoin d'encadrement. Ata mobali yo moko po kokai ko encadrer. Au fungoli ke moi sinanga tala biso ana kini zanet na potote. Awa il faut na bimana luka yo il faut vendre na ndaku olande la bana boyena boy. Amesana ki na mon chéri mon cœur mon chéri mon amour mon chéri mon nid. Awa pasteur Mike il faut que studio il faut kutana ba master il faut kutana ba nani moko azongi petard. Biloko anyo se travailler Peniel. Tango olinga loba mobali ya tomboki tango olande kuna ba beti tango kozonga bo. Ti Peniel azaki koloba na azaki koloba teke po kabona na mobali. Peniel alinga ki mobali na ye. Mais esali ke makambo ke mbangu libale panzani. Atika na ba blessure. Il fallait ce qu'on atika Jésus-Christ à temps. Bible zoba il est le consolateur des cœurs brisés. Il fallait soit tant sikoyo yeso akoma ko consoler yo akoma conseiller principal mais il y a quelqu'un qui a trop bonzoto et comme il a bras de fer ya mobali na mwasi baluba pe balinga bongo te bino na ba sacrilège bino na ba chibao bino na ba nini ya ikassure yesi ko pona ko combler vide wana po bolingo baswani yango kana bolingo mais siko il faut na Christ po ye ba bolingo ngo ketika côté ni. Elle n'a pas eu le temps de laisser à Jésus de guérir ses blessures. Si quoi on a comblé vide wana yango sali ba faux pas ebele biso nyonso to sala ba erreur bozo ya Peniel te bo chango na pancarte bino pe na bankuku bo sala ba erreur koleka kutu Peniel ye kutu abimi ayeko bima na mibali en dehors ya ndako libala mais bino bozaka nana mabala wana bozo déconner. Ozana libala no mozana petite quartier pembeni. Ozana libala no mobimana chauffeur. Ozana libala no mobimana sentinelle. Boze belé. Bolati si Peniel maseke bochena mukila. Elle est victime. Aza victime ya bolingo, elle sait pas comment s'y prendre. Aza a besoin lisungi. Oh pasteur waya ala kele mabe. Yo ozo combattre Mike, orokufa. Oh ya alongola bilakeli. Oh aza te Azan a besoin de lisungi. Bible zoloba que les forts soutiennent les faibles. Bo sungaye na ba prière. To bombe la ponaye. Azan moninga na biso mwana mwasi. Azan de kona biso congolaise. Azo souffrir. Place pas que tia lokolo. Place ma bekaka. Akimi mbula na ebale. Mike azaye ko betaye. Azu su mutu ana lisusu. Yepa betie lisusu. Aza victime. Azan a besoin ya ba conseiller. Papa ya Peniel, maman ya Peniel. Peniel a besoin de vous. Bosunga moi na bino bokoya ko perdre lokola na lisano. Bosunga na conseil aza déjà maman ya bana mibale. Il faut se ressaisir, il faut vanda atika ba pote ebela. Tant que ba pote ebelité a kozala kaka agressive, a ko comprendre te puis ba tuka ya modèle wana nde ba bando yaka. Yango wana na osenga na onde ko Peniel soko kolandanga tika Jésus-Christ a restauré yo. Bible ezobenga le réparateur des brèches bisiko ezoki o bukani e panzani Yesu a capable ya ozongisa ngo ya sika tika Yesu asala kati na yo okomona changement tika Yesu afungola yo okomona okozwa esengo ya vie. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Zonga na Yesu. Mitika. Yaka komi buake panae a opesa o makasi. Ndeko Mike. Makambo elekina mama Peniel. Et servir yo pe na leçon. Tort est à partager. Elle n'est pas la seule fautive dans cette histoire. Tort est à partager. Boza déjà na bana na kati. Okoki ko souhaiter ma bena ete okoki ko souhaiter liwana ete po ezane loko moko esangisi bino eza bana. Kimia na mabota na bino kolo Yesu akota likambo ya moko na moko
kolo yesu apesa solution na bisika o ba makasi na biso ya bato ezokoka te ezalaki ya bino mama Katimunga o azali bongo la naturothérapeute o aza ko soigner au moyen de plantes naturelles. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Abonnez-vous massivement à Nation Puissante Télévision. Ce qui kolo yesu azongite ndenga na bino to monani mbala ya sima. Bye bye.